reconnaître l'impolitesse n'est pas une raison. Il y a divorce parce que bakoyi ko éduquer mutu wana. Et stérilité, ça raison à divorce, c'était parce que ni l'un ni l'autre, à cause de la hauteur, il y a stérilité. Moi, si moko abala na mubali o aza musulman, par exemple, la philosophie aba musulman sur le mariage, polygamie est acceptée. C'est vrai, quelquefois, l'amour est rendu aveugle, mais on ne peut pas aller dans l'amour sans intelligence. Quand nous sommes sur la stérilité, ce qui est, ils ont conseillé à les couples de s'informer, de cause et nini. Baba nana munganga, basala examen à banzoto na bango. Bandeko balandi ya Congo Millennium, shalom, nabino nyonso bayo penza bo meseni kolanda émission l'invité esengo ezali pona biso to yamba pona bino moko mokambi ya église SMC la vie pona to solola par rapport ya ba sujet penza bino botindela ki biso ebele na ba réseaux sociaux koloba ki tatiana toza besoin yambela biso mosali ya nzambe yango to pona ki penza pona bino to yamba pasteur Jean-Pierre Dianzenza na yende toko solola sur sujet sur le mariage tokolobela makambo nini eza na base ya ba divorce na ba couple tokolobela pe pona eloko nini esalaka ke mwasi to mobali baboyanika parce que libota wana ezoluka mamba robota me bazozwa te na émission na biso l'invité à lelo spécial pona bino ba jeune marié ba bosi bo balani boza ba difficulté mamba robota po to ebiki boza ebele bayo penza bokomela kingai na WhatsApp yango lelo toyambi pona bino pasteur Jean-Pierre Dianzenza. Bonjour pai. Bonjour. Pasteur Dianzenza, soki toyambi openza lelo ezali mingi bana poto nde basenga biso ba obito yambayo tolobela sur sujet ya libala. Pona yo nanu libala ezali nini? Libala eza inyo ya mwasi na mobali. Parce que Bible lobi na biso au commencement Dieu a créé l'homme et la femme. Et a continué que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, ils sont devenus une seule chair. Il y a un mariage, il y a un libala na lingala. Pai, soki yango nde penza to bengi mariage, yango to bengi libala na lingala. Kasi eloko nini ezosala te? Ba jeune na biso omonaka babalani totali na ba Facebook ba publier ba photo oka 3 mois après ba komi isusu ko retirer ba photo yango pona nini au moins sambali ba vandi 3 mois ba bokilo bazozela soye sopana so ezobwaka mate côté kuna couple moko ba bi ba uti ko boya na po mwasi aza impoli. Est-ce que biloko wana peut causer la base ya ba divorce na mabala? Bon, moi je pense que et l'autre liboso de ça là que batuba kabwana et ça bazo comprendre que le mariage c'est quoi. Mariage faut y ba fondement nango et ça d'abord institution divine ou est indissoluble et kabwana raté parce que Matthieu chapitre 19 kobanda verset 4 et qu'on a verset 8 batuna ki Jésus ba question par rapport à libala et Jésus a zo répondre pour na koloba été au commencement Dieu créa l'homme et la femme. Et a continué Goloba, ceux qui basaient ini, batikali, bakomi motomoko, et enfin à l'obi que l'homme ne sait pas ce que Dieu a ini. Donc, ça a un fondement biblique, et ça contrat ou ça indissoluble, ou ceux qui sangani, nzamba prendre acte nango, et ko kabwana susute. Ceux qui battent dès le départ, bazo comprendre le sens ya libala lo lenge wana. Je pense qu'avant de s'engager, ils vont réfléchir 2 fois. Et ceux qui vont s'engager, ils vont la légèreté engagement au Bazul Bossan Zambé. Ils vont retenir parce qu'à chaque fois, ils vont faire un serment, il y a mariage, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Donc l'impolitesse, et sa question d'éducation, et certaines réalités, et sa biloko oyo, régler au fur et à mesure, ils vont vendre. Donc ezo senga batu ba yekola libala ba yekola yango pona ozala papa malamu na libala ba yekola yango
pona kozala mobali ya libala ya malamu na libala bayekolaka yango, pona kozala aussi mwasi ya libala bayekolaka yango, ainsi de suite. Pona kozala mama malamu na libala bayekolaka yango. Moto ayekoli yango te, risque eza asala yango mabe et à comprendre que libala eza une bénédiction, eza bonheur, ou eza cadre nzamba asala pour muta s'épanouir. Alors muto a comprendre le fondement libala te, à un moment on dirait eza place moko aye ko passer temps, à un moment on dirait eza place moko aye li intérêt na ye, soka trouver intérêt te à se retirer, mais libala eza cadre o nzambe a prévoyaki pour na épanouissement ya muto. Yango muto yo Bible zoba celui qui trouve une femme trouve le bonheur, parce que na kati ya libala nde place bonheur evandaka. Donc muto a comprendre le sens nango te, ce n'est que normal à tâtonner, à kata yango sans raison, ou soit à présenter l'argument moko ezo tenir debout. Donc net l'impolitesse n'est pas une raison. Il y a divorce parce que bakoyi ko éduquer mutu wana. Et stérilité eza raison à divorce, c'était parce que ni l'un ni l'autre à cause à la hauteur il y a stérilité. Donc na kati ya couple moi sina mobali balukaka mwana moko ta sala encore pour abotate. Alors s'il y a un problème de stérilité, les deux faut pas signer pour balukela ngo solution, et solution ezwamaka toujours parce que nzambe akela mutu te pour azanga kobota. Merci beaucoup pai pour na éclaircissement wana kasi motuna moko penze yaki epa ya Judith Bonga RDC atuna ki obita tela motuna moko. Est-ce que pasteur soki mwasi asi abota déjà libanda aye na libota ke mobali, donc mobali aluki mwasi moko boye oyo alingi abala aza déjà na mwana na ye moko abota to pe bana mibale to misato mobali abota ti asepeli te abala mwana mwasi ya ndenge wana. Est-ce que yango pe koki kozala na base parce que lelo na ba famille penza bakomi kolinga kaka ke koyoka soko za mutete la fo balaka mutete la soko za mukongo balaka mukongo te biso to linga kutu nde za boye bata bandundu pa biso te po bazanga ba problème. Est-ce que moi si asi abota libanda po ya kokuta na mobali oyo nano aboti te basangana po za un couple mo na ebi lelo bana wana bangonde mutu baza ba base ya divorce ya libota wana. Un conseil pasteur na ba balo ezo panzana a cause ya bana to mwana autaki libanda ye na mama na bango mama petango ye na bana alingi papa simba te po bana wana ya yete. Conseil na libota moko ya bongo. Moi je pense que libala eza choix ya bato mibale o bakutani ba se décider ya revivre ensemble, et bato wana mibale hormis tout ce qui les entoure bana famille et consort bazana no libanda ya relation wana tango bango mibale ba décider ko vivre ensemble. Alors tango ba décider ko vivre ensemble bandimani bango mibale, c'est alors que bako tala entourage na bango mwasi aye na mwana to aye na bana mobali soka accepta ki dès le départ il n'a qu'à assumer les conséquences ya choix na ye amema bana wana a accompagner bango parce que accepta ki yango dès le départ. Alors moi si pe o aye na bana soka zo comprendre que aye na couple wana na bana et ensemble faut ba encadrer bana wana soka comme boya mobali a contrôler bana wana to a éduquer bana wana eza manquement na part na ye. Donc c'est quelqu'un o azo senga ba enseigner ba orienter ba lakisa ye importance ya libala et comment est-ce qu'on peut encadrer les enfants na kati ya libala. Nde na lobaki pona ozala mama ya malamu ba yekola kango bakomaka d'emblée une bonne mère te. Faut ba apprendre yo ndenge ni okokoma mama ya malamu na libala, ndenge ni okobomba bana na yo, ndenge ni okobatela mobali na yo. C'est comme ça que l'enseignement wana ezalaka vraiment na motuya kokota libala brusquement sans une préparation préalable. C'est ça les conséquences. Donc il faut mutu à se préparer à enseigner selon la notice ya libala. Donc nzambe mokeli ya libala akela libala na notice nango soko za na notice wana te o risque o mania pareil na o mabe pe beba, mais soko yekole o apprendre et ko permettre que yo o sala ndenge ba orientation ba notice ya libala ezo senga o sala ngo malamu pe
kitoko koleka. Merci beaucoup, pasteur. Kasi eza ba couple belé lelo ezo beba mobali alobi que ngai depuis na bala mwasi o nazo remarqué on dirait mwasi penza azo tianga mwa songi na libota na ye pour que toyokana te ye pe na mwasi mobali akoza na ba problème tant musu na musala aza na besoin na retour na ye mwasi atuna ye mwasi akotuna ye te mobali pe akei bon alobi nga pe na kenanga komilukela pe na zwata mwa mopepe libanda eza kelengi ake libanda azwi mopepe koto pe mwasi azokipe mobali te ozomona te ke epai babiloko ya ndenge wana pe yango pe ezozala pe na base pe ya badivorce pe na bacouple ebele alors na bacouple oyo ekomi na niveau oyo mobali akomi komona ke azozwa lisu kimia na kati ya ndako na ye te to pe basi mosusu pe bazalaka ozwa lisu kimia te akomi koluka bimatoa mosusu na chauffeur akoma oya na motu moko apresenta mobali ke ndeko ne or aza ndeko na ye te me bakoma mwasi na mobali na bacouple mbongo okupesa bango conseil nini et puis ebisa biso ntango ozoloba ke na bacouple eloko nyonso ezali il faut koapprendre bakoapprendre kozala une bonne mère un bon papa ndenge nini. Moi je pense que na société na biso torataki mwa baréalité ebele neti ya encadrement ya bacouple olanda section moko te université moko te baza koapprendre bato yango. Mais du moins l'église a la possibilité de récupérer ba faille aux sociétés à présenter qui ya kozanga ko encadrer batu na o etali mariage yango omona ba question nyonso ozo poser réponse principale nango eza le fondement ya mariage batu ba apprena ki yango te batu ba yekola ki yango te. C'est ça qui fait que na carte ya libala ceux qui mo ba problème eza batu bazwe bate comment résoudre yango omonaka ba mema logique ya ba parrain à côté ya ba couple po baya ko pallier na ba insuffisance o eza na kati ya deux personnes o balingani soki bozana parrain oyo ayekola pe makamba libala ayebi yango malamu akoki ko aider couple o bazana ba problème ya lolenge oyo tango mwasi azo répondre na ba devoir na été comme mobali azo répondre na ba devoir na été couple parrain baza wana pona ko recadrer les choses ya kozongisa mwasi to pe mobali na place o esengeli enfin que mariage ezala enfer te mais ezala paradis na se na mabele a donc ezo senga na batu bazala encadré po bazala encadré église aza ko encadré en dehors de église ezana ba couple parrain o bazala toujours à côté ya ba couple pona komeka ko régler babiloko ya mike wana oyo ekoki ko se poser na kati ya libala yango pona osala même choix ya parrain il faut chercher un parrain o aza modèle o ya yebi makamba libala et yenda ko ikozala pona bino support ya makasi pona ko aider na ba problème mike o ko ya na couple net makambo tozolobela awa soki mobala akomi mal à l'aise na ndako na ye parrain akoki koya kosunga mwasi po acha mobali à l'aise vice versa et kosala mabongo donc soki information ezate formation ezate c'est ça ezomema na ba réalité otouti kolobela a. Une question yenga na mutu pasteur Diandenza ya koluka koeba ezalaka important que na kati ya couple mwasi na mobali ka il faut bosamba l'église moko. Bon eza obligatoire te mais eza conseillé. Pourquoi? Parce que église eza sika o tozozwa ba enseignement et ba enseignement wana eza ko orienter vie na biso. Imagine toi moi si moko abalani na mobali o aza musulman par exemple na philosophie ya ba musulman sur le mariage polygamie eza accepté mais pour les chrétiens eza accepté te déjà eza un conflit d'avance avant même bakota na libala baza déjà na kati ya conflit tokozwa exemple ya chrétien moko o abalani na témoin de Jéhovah baza na même philosophie te na o eta libala donc c'est déjà des conflits oyo ezokota d'emblée na libala tango bazokutana yango conseil eza bazala na même philosophie na même doctrine na même église bakozala na ba même enseignement ba même compréhension na o eta libala mais ceux qui baza même église te même doctrine te souvent dès l'entrée bakozala na ba petit conflit oyo eza lié na façon na bango ya ko réfléchir sur le mariage. Donc,
conseil yango wana, mais au-delà ya conseil wana batu pe bakoki kozala l'église ekabwana, mais bazo se comprendre bien eza nango baka oyo arrivaka aussi. Merci beaucoup Pai. Alors question openza ezali question moko clé ya bayo openza bomeseni kotuna biso Cécile Osango, la confiance du chef Serge Katembo. Alobi Tatiana tunilanga penza pasteur question oyo. Et ndenge nini penza yo mobali to yo mwasi okoyeba ke mwasi to mobali onga nazokende penza kosangana ye pona libala yenda za mwasi na nga ya vie? Bon, moi je pense que l'homme aza intelligent, nzamba sala ena mayele. Et en dehors ya mayele, nzamba pesa ye ba sens. Oyo ko permettre ye à réfléchir pe azala convaincu ne loko azo sala. C'est vrai quelquefois l'amour est rendra bato aveugle, mais on ne peut pas aller dans l'amour sans intelligence. Intelligence c'est ça to lié à la sagesse, to lié à la expérience, to lié à la conseil. Oyo, eza autour na biso ya bato bakota libala avant, to lié à également na prière et puis na mutu oyo aza ko encadrer spirituellement. Bato wana nyonso soki baza réuni na ba concours ya circonstances oyo ezo sala ke bokutana na mutu wana, Dieu dépose toujours dans le cœur de l'homme une conviction avec ces messieurs, c'est vraiment l'orientation de Dieu. Avec cette femme, c'est vraiment l'orientation de Dieu. Et nakoki ko kangamana yango. Parce que Bible lobi, tout ce qui n'est pas fruit de la conviction, c'est un péché. Alors, ceux qui ont sali kamoko na convaincu nangote na osali soum. Mais ceux qui ont convaincu nango, quel que soit le vent, na retenir parce que je suis convaincu. Voilà un peu. Tant que zanga cette conviction-là, parce qu'ils ne sont pas encadrés, parce que l'équipe na prière, parce que bazu conseil, parce que la lecture, il y a un concours à circonstances, et au même moment, quelquefois, ça a erreur. Mais ceux qui maîtriser les paramètres, on a outil koloba, et ça a un bon choix, azala très convaincu, et azala réellement ce que Dieu veut, et à obtenir nango, peu importe, vent et souffler, et on a été stable. Tout signalé na balandi pe à Congo Millennium que pasteur Jean-Pierre Dianzenza azali pe moko bayo bakambaka ba couple et surtout ba couple bazara na ba difficulté à kubota ye penza asungaka bango kasi to yo ka penza ye moko to sola na mwa mokuse penza sur likambo ya stérilité. Pasteur Jean-Pierre Dianzenza, c'est vrai, na ba émission na biso mosusu sur loba, katizan ba iketo mosusu pe bazuka kalibako ya kolanda biso moko mwalelo, o mekana nous ko expliquer biso stérilité pona yo ezali nini et stérilité e utaka epa ya mwasi to e utaka epa ya mobali. Stérilité eza période, eza temps moko o batu bakoki kolekisa na kati ya couple. C'est-à-dire babalani baumeli pendant un temps mwana zoya te ekozala na ba cause multiple ba cause musu eza physiologique eza biologique eza lié na ba microbe ba infection consort et il y a aussi des causes spirituelles oyo ekozala ke batu baza na problème ya stérilité. Alors quand nyonso ya stérilité soki ye eza conseillé na ba couple ba s'informer ba yeba cause eza nini babana na munganga basala examen ya banzoto na bango batala compatibilité na bango soki sur le plan médical baza na problème mete wana tokoya na deuxième phase totala ngo pe sur le plan spirituel parce qu'il y a aussi des causes spirituelles oyo memaki batu baza na cas stérilité mais na oyo physiologique biologique na oyo spirituel. Dieu a des solutions. Nzambe appelle ça la solution. Nganaza moko ya ba témoignage oyo na pasaki pendant 5 ans ya couple na ngana stérilité mais lelo Nzamba pesinga bana ebele. Alors en dehors na kananga na prier pour na plusieurs couples o bazaki na ba problème biologique pe o bazaki na ba problème spirituel lelo Nzamba pesi bango bana. Alors stérilité eza eloko eko bangisa biso te
mais ça ba étape où nzamba alekisaka biso peut-être pour nous donner aussi certaines leçons où ceux qui ont maîtrisé yango tokozala utile pour les autres lobby na société. Par exemple mon cas ezalaki école pour nanga na yekola ndenge ni bato o bazangi bana bayokaka e ba cause ezalaka nini pe na nsima nango nzamba apesinga ministère auprès ya couple sans enfants lelo naza encadrer bango naza orienter bango tozosambela ensemble et les résultats sont là nzamba azopesa bana. Merci beaucoup Pai kasi likambo musuka likambo stérilité wana. Est-ce que yango pe aka cause te kokata musu papa kende kotika mbongo libala kuna akokisaki te to akokisaki noko na mboka aliaki te akangi mabota po tozomona ngo pe po biso toza il faut qu'on se le dise toza ba kinois toza ba indo moi bondoki pe ekotaka penza na kati ya ba couple pour kesala ki couple wana babota te. Est-ce que si okutana na baka ya bongo? Oui, baka ya bongo eza multiple tokutana ngo trop. Dans ce sens que tant que nous kende kobala eza conseiller apesa biloko na ye nyonso eza conseiller parce que bagenda kobala na nyongo te wana eza moko ba réalité pour ne pas kopesa accès na ennemi akota pe aya ko déranger. Deuxième réalité eza pour na ba africain libala eza une grande bénédiction à telle enseigne que muto azobala les autres bakokoma jaloux. Nini ya bali pourquoi ezalaki mwana na ngati eza ye bakoyi mpe koya komema biloko tozolobela aya sorcellerie mpona koluka koempêche mabota e baluka kodéranger couple wana bavivre na kimia te. Peu importe la présence ya milimo mabe to mpe ya misala butu nzambe aza likolo na nyonso yango bakoza bongo mpe eza ebele. Comme conseil éviter ya kobala na nyongo. Comme conseil, éviter mariage na biso tango zo salama ezala entouré na ba conflit, ezala entouré na ba incompréhension inutile. Donc, ezo senga un bon encadrement, ezo senga soutien moko spirituel ya malamu na part ya église ba pasteur o baza ko encadrer ba couple pour aimer bango na ba situation wana te o eza spirituel parce que Dieu est capable de nous protéger peu importe milieu nini tokoki kozala. Pas moi question moko ya ko répondre penza mokuse tango nzambe apamboli bino bozwi bana lolenge nini esengeli na ba parents ya kobokola bana bango. Effectivement bana baza une bénédiction au tozozwa na part ya nzambe. Donc esengeli to comprendre que eza kaka na ndaku na foyer nde mwana nzambe abongisela e cadre o esengeli azala élevé convenablement. Voilà pourquoi Mouto a eu moine. Il faut abattre la trésor, il faut abattre la richesse, il faut abattre la bénédiction. Donc, il faut prendre soin d'elle. Aller ça y est, alati ça y est, atangi ça y est malamu et à éduquer de façon que aye banzambe na vie na ye. Parce que koye banzambe ndeza subasma ya nyos. Moto aye binzambe surtout buta bo mwana ata soka akoli abungaka te apengwaka te parce que semence ya nzambe eza déjà kati na ye et parent oyo asambelaka aza na possibilité ya koorienter même vie ya mwana na ye na se na mabele awa par la prière. Toza na ka lokola ya Samson, toza na ka lokola ya Samuel azalaki na posa te azala mosali ya nzambe mais mama na ye avant sa conception azobondela nzambe mpona koloba soki opesi ngai ye na kokaba ye azala mosali na yo. Et ce qu'il a pensé pour son fils, c'est ce qui est arrivé. Alors baparent bele baza na orientation oyo bakoki kopesa par rapport ya vie ya bana na bango dans la prière et dans le Seigneur soki bamétriser baméthode yango bakoki kosala yango avec succès. Nous sommes condamnés yako éduquer bana na biso selon la parole de Dieu. Merci beaucoup pasteur Jean-Pierre Diandinza. Merci surtout na ba diaspora nyonso bino bayo bozolanda biso spécialement Marco Diolela Mokondi abatete la passeport rouge et merci aussi à Yakato Boufenda pourquoi pas
a bébé faïla yemoko na lingaka bino tellement mingi bo continuer ko s'abonner massivement na Congo Millennium parce que tous a besoin que vous allez ebele n'est-ce pas Eric Lusando le noble so bosé belé et ça la rabi sauverait bien pasteur Jean-Pierre Dianzenza question et linga parce que un maître, un champion na Paris, a bengakinga champion à magoucho sango ipon sec, pona koloba mikolo na poto, bana basi ba tombo ki likambo okangela ga mibali ba porte. Omeki mwa muke, mwasi a bengani mobali na porte, kende. Balobite na poto, mabale zosa mapenza lolenge moko na biso na Kinshasa ti. Parce que na Kinshasa, mwasi mobali nde akobenga na ye ekomi makambo milai me na poto kuna basi nde bazo benga na mibali. Ezozala nini atant que mosali ya Nzambe? Bon, moi je pense que libala to foyer couple eza cible ya ennemi. Ennemi azosala effort à déstabiliser ba couple. Parce que ceux qui ba couple les a déstabilisés, d'office bana ba ozala déstabilisé et à venir les a hypothéqué. Voilà pourquoi ba méthode des autres s'est multipliée pour combattre ba foyer. Ba comme ko luka même ko sala ba mariage o eza hors nature, contre nature pour na ko déstabiliser toujours foyer. Mais Nzambe o appelle biso libala. Ayebi ke libala eza une bénédiction. Donc milimo mabe bazo travailler par rapport nango et c'est aussi la culture au baké kuta nango na poto. Donc il faut ba éviter ya ko copier n'importe quoi et vous avez une bénédiction té. Oko benga na mbali lelo c'est bien, tu crois être gagnant mais donner 5 ans, 10 ans après tu te rendras compte que ma benyo so mutasala gezongela kaye. Ma benyo so mutasala ka et rattrapera toujours. Donc il faut éviter na conscience na yo aux à la surcharger. Na bengani mutakei mais na ebi ke mutuana zo souffrir mbongo nyosa zo sala ngane na zo zwa na zo lia et ye kuna akomi mutumoko oyo akomi détraqué dépasser tout ça ba situation wana nyoso tie nango même soki yaza incapable ya réagir mais nzambo aza juste à réagir. Voilà conseil na zo pesa biso tozala na conscience surchargée te tozala na nyonga mutu te soki ka nyonga bolingo te soki na bengani mutu sans cause parce que loi epesi nga pouvoir ya osala yango eke na raison te Nzambe o aza likolo ba loi nyonso ye akojuge biso un jour. Voilà conseil na kopesa na basi o bazosala makambo lolenge wana bayeba ete soki mokili esambisi bango te Nzambe osambisa lobi. Merci beaucoup. Tokoli qui a te penza conseil que pa ba sœur ya propre ya Tatiana Osango na Paris Nicole Batafe bino nyonso ba ebolinga Tatiana Osango Mireille Osango of America. Je vous aime beaucoup. Pasteur, tokomi na biso na suka émission na biso l'invité à mokolo ya lelo soki na ba couple musu temps musu ba koyoka biso ka be ba bi mais Tatiana tibaiki pe ba zaton musu na besoin ya numéro na ya contact ba ko benga yo na ndenge na bango pona moi conseil ba kozana besoin conseil ba misusu penza bazo ningana déjà baza na porte ya divorce liloba pe na yo mosa Nzambe ko sala bien. Il faut to solo la ke mikolo na mikili ya poto penza ba mariage ya ba homosexuel ekomi nango ndengwana do mwasi mususu olinga na bima mbaya mususu olinga bima po ayebi ke oke bala na pa muninga ne mobali mwasi pa ki abalani na ye na muninga na ye pe mwasi wana eza ba signe ya temps de la fin to ndengeni. Effectivement nde na uti koloba cible ya ennemi c'est ça ko déstabiliser ba foyer. Voilà pourquoi bazo créer ba mariage contre nature, bazo sa biloko oyo Nzambe abongisa kite. Tozo sambela Nzambe asunga bato ebele ba mikotisa na mipepe wana te parce que za ba signe oyo ezolakisa ke bato bazo kende tout droit na faire et bazo bosana ke na simaliwa vie mususu ekozala Nzambe azozela biso. Voilà nazo pesa conseil kolakisa ete eloko nyonso ezouta libanda ya logique ya Nzambe tokoki komipesa na yango te. Nzambe asunga yo oyo na kati ya couple na yo oza na ba problème oyo ozomona ekondela okomi na suka nazoyebi biso bato basukaka me Nzambe asukaka te botalela Nzambe Nzambe osunga bino. Numéro ya contact na nga ezali
099 99 27 753 099 99 27 753. Kombo nanga pasteur Jean-Pierre Dianzenza, naza représentant légal ya centre missionnaire Choisis la vie, oeza na Kasavubu, na croisement Gambela Busujano numéro 43, na commune ya Kasavubu. Voilà un peu ba contact nanga, soko lukinga ogomo nanga à tout moment, ba numéro nanga eza ya kofungwama, naza disponible pour na ko accompagner bino. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre Dianzenza. Merci également à madame Nathalie Dianzenza, Tolingi Mingi Maman. Et merci à tout le monde. Merci à l'ADG Bambou, Mavam Bobby Pichou, Mavam Yonde Makambu. Donc, Gulf One Security Ne. Atakoba Koloba, mais Yonde Masolo. Merci à tout le monde. Merci aussi à président Os Osango, le patron. Merci à Cécile Osango. Merci à Anne-Marie Bonga. Merci à tout le monde. Boza et Bele Bino Bayo Bolingara Tatiana. Continuez, ya Paulin Polécha. Abonnez. Merci à moi-même Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise, l'international. Tozawana Pona Bino. Et Sengoza qui Pona Biso Koeba Kebozali. Et Bele scotché branché. Kobo Santé le 10 octobre, moi, au titre de l'anga joyeux anniversaire. Pour Yangala Bino Arabongo. Pai toyambaki omosali na nzambe to kabwana na losambo na donc prière na biso émission na biso l'invité à mokolo lelo to kabwana na bino na prière oyo nkolo na memi ba couple nyonso bazana problème liboso na yo oza nzambe ya ba solution simba mitema na bango sangisa yango lisusu pesa bango kimia pesengo ya kobika ya tsusu ensemble o bazana problème ya mabota yo nzambe ndo pesa kabana tika ete nguya na we kota na ba couple oyo sterilité buka nekene musika pe bana baya na kati ya couple moko na moko enfin que totatola ete oza nzambe makomine lobi na biso na mboka na yo nzambe mwasi ekomba kozala te mobali mwasi akosopa zemi akozala te lolenge moko pe mobali oyo akozanga kobotisa kozala te na kombo na Yesu nde tobondeli ete lipamboli ekota na ba couple na bino elanda bino pe bana na bino na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli boye amen.